Ah, fidèle story. Fidèle story na Kinshasa. Fidèle story na Brazzaville. Fidèle story partout. Toye lisusu na deuxième partie ya film na biso. Film oyo wapi papa mécanicien anyokwama na mwasi na ye. Mwasi a sacrifié vie na ye pona papa oyo. Mais pona mbongo papa na biso a sacrifié mwasi. Amaka. Amaka bimela tata. Awa Amaka bandiko bimela ye. Ekosuka wapi a sacrifié ki Amaka pona mbongo ya kisi. Amaka paye yo. Ça pardon. Kosalanga mabete. Nabondeli yo. Kosalanga mabete. Pardon Amaka. Pardon Amaka. Pardon. Filmo eza kitoko. Filmo e bandigu. Ba fidèle. Na ba fidèle na nyoso. Fidèle d'histoire yango yo. Bozotala to. Bozotala te. Somba télévision, somba réchaud. Somba biloko ya ndako na Credit Shop Africa. Credit Shop Africa ezwami na commune ya Kitambo, avenue Maindombe numéro 26, quartier Wenze, na direction ya Maison Mungu. Benga Credit Shop Africa na 084 Amaka zotikate. Filmo eza kitoko. Tolobi benga maison Credit Shop Africa na plus 243 84 74 447. Fidèle story. Amara zobi milanga. Zobi milanga rara. Ingolo banini. Azola nanga partout. Nana monda eloko boetena finanga. Ayela mettre na rapport. Boubé. Aux âmes mutu ya logique. Ya pouvoir. Koti kate esprit na yo ba manipuler yango. Eza makambo esprit ba manipuler te. Na moni na chambre na ngai. Na moni pe na voiture na ngai. Liboso na kanisa ke za ma imagination. Mais comme siko deux fois, oui. Koti kate siko ki yango importé yo. Amaka déjà c'est akufi. Oyebi ko bande ko linga makasi. Eza normal banda okanisa ye. Donc je crois que eza makanisi ndenge banda olinge makasi. Tango nazo kumba natali na rétroviseur na moni Amaka. Soki natali pembeni anamoni esute. Ndio nazo comprendre ti. Na ko expliquer ngo ndenge nini. Et boubé aux avons a besoin de repos. Vous avez besoin de paiement. Non. Quand il se ça reporté, n'est pas pour ça. Ils ont ma réalité dans la bisayo. D'accord. Pour nani to que de quoi bisango grand maître ou expliquer ndenge zomona. Fidèle story na Kinshasa. Fidèle story na Brazzaville. Fidèle story partout. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle du Motondambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Papa Nabiso, aliaki mosinaye, pona bozui, pona kisi ya mbongo. Moi c'est comme kobimela ye tolanda film oyo na bokebi nyonso
tokosuka wapi finalité ya papa oyo kozala nini ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo eteya yo moto olingi kozwa nyonso kaka na facilité na kisi papa akomi komona bimona meso bafilele blangete vers tombami vers kwei film ekomi kitoko film ekomi gu en attendant profitez amakalanda mamwe fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville oyebi naza na esengo ya komona couple na bino loveti ye yo mwasi moko ya malamu surtout mwasi moko ya respect na moni nayoki vraiment koloba na yo oui natali mpe na ndimi esengeli naloba eke oza vraiment exceptionnel esengeli naloba eke oza na beauté moko exceptionnel merci beaucoup mpona koloba eza eke merci bamemelaka papa na biso mwasi après avoir kolia mwasi na ye bamemelaki mwasi mosusu kosuka wapi déjà asali ye mwasi na ye ya liboso oyo anyokomaki mpo na ye bamemeli ya lisusu mwasi mosusu oyebi mwana mwasi oyo akokani vraiment na yo nalobaki nalingi teke olela bolingo baremplasaka ngo na bolingo amaka ye akosala nini amoni amaka na présence ya mwasi ya sika bafide bien tolanda filme oyo na bokebi nyonso est-ce que ça va amaka pe atika te amaka landa bangu amaka landa bangu amaka landa bangu ebubeni nango ezo marché te o film eza kitoko film eza goût obibo est-ce que ça va Crédit Shop Africa est-ce que c'est l'homme ezo marché te non c'est la zana tala inano Crédit Shop Africa pona kosomba biloko ya ndako pona kosomba ba congélateur pona kosomba ba faire repasser problème eza nini ebube oko comprendre te papa zala calme oko se comporter bon na elio mopaya za libanda mwasi asika amona makambo oyo se ressaisir ça lokolo keza te non na se ressaisir bongo siko sala nini donc namoni amaka avandi wana donc siko esali nini ya on a se ressaisir mopaya za wana tokola ki sa faiblesse bongo te oh désolé présenter ba excuse na ngai pa na ye fidèle history na Kinshasa fidèle history na Brazzaville fidèle history partout ouais chief nazoyoka yo na ye pa na yo mokonzi naza vraiment na somo nazomona terrible na ndao nanga bisika nyonso nazokende nazomonaka mwa mwasi na nga nakenda restaurant namoni mwasi na ngai nakenda nzela namoni mwasi na ngai navanda na toilette namoni mwasi na ngai donc partout nazokende nazomona ye donc nazopema te donc mo esprit ya mwasi na yo nde ezolanda yo azali mutu ordinaire te mwana mwasi wana
est-ce que bosali koza na bagi moko na loboko na yo topesa yo nayebi te na kotizango ndenge nini kotizango pa bafantome na baesprit na kosalango ndenge nini explike ngai ignorance nde ebomaka kozanga koyeba ememaka kobanga mpe ememaka kufa échec molimo ya mwasi na yo eza makasi te koleka yo me yo ndo oza esprit faible sikoyo nasala nini fidèle d'histoire zala fort esengeli osalela bagi na pesa yo yango nde kosala en sorte ke ekimisa ye merci amaka mpe azopema te amaka ye yo tata oyo akopema te yo moto osalaka mabe liaka songa na komande osonga bisika outi na komande songa na pesi yo sikoyo komonanga te pesi yo mitindo komonanga te natomboli bagi yango yo okomonanga te eske amaka kokende mpo na bagi to mpe amaka kokende te eske puissance ya bagi eleki esprit humain eske eleki yango te tolanda filme oyo na bokebi nyonso bafidedien na bafidedienne namemeli bino Crédit Shop Africa le seul endroit l'unique société oyo koki kosomba biloko ya ndako baordinateur batélévision bafaire à repasser biloko nyonso ya ndako benga bango wana nani na 84 wana nani 70 14 447 okozwa Crédit Shop Africa comme membre ya Crédit Shop Africa bongo bénéficier na ba avantage eza ebele ya ko futa transport en crédit kolia na ba restaurant en crédit hôtel en crédit nyonso kosala en crédit condition ezaka ke okoma membre ya Crédit Shop Africa tata na biso depa boma mwasi aza su na kimia te bafidedien merci na bafidedien nyonso to ya Brazzaville ape kona cuisine biloko etambola na espace yo oliaka olia moto baliaka te ndeko nanga filme oyo eteya yo amakalanda bango amakalanda bango amakalanda bango amaka mpe azotika ekimia te nazosambela nzambe alola moto nyonso to eboma ndeko na yo moto nyonso to asala vie ya ndeko na yo madatie na mabele tika eke molimo ya ndeko na yo etrouble vi na ye na kombo na Yesu sali Collins na kovanda suna ndako wana te amaka azotikanga kimia te komi mpinda sérieux oui ekomi sérieux sunga ngai kota papa timaka ndako papa kimi ndako likolo ya maka eske amaka kolanda ye koto oyo to mpe amaka kolanda ye te fidèle d'histoire landa fidèle d'histoire chaque jour na 15h juste rediffusion na 21h juste awa na miele télévision nini yango lisusu ebube akovanda na biso mwa mikolo awa donc esengeli basanctifie ndako na ye donc basanctifie ndako na ye donc akala mingi te toke na chambre nazo comprendre te yaka tokende
Et vous m'avez dit quelques jours, ni nango. Oh, il faut pas y aller comme monyoso. Et vous m'avez dit ndako. Et vous m'avez dit aye ko vendre pas à Collins, amina ye moto inisa qui est. Amaka pe azoti kate. Film eza kitoko. Ninango bube ninango nazoko ganga. Oui, nazindo to moko ya mabe obangisi biso. Est-ce que ça va? Désolé na bangisi bino. Nazwi vraiment ndoto moko ya mabe. Fidèle story na Kinshasa, fidèle story na Brazzaville, fidèle story partout avec moi votre humble serviteur, le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Nzambe nakosuka wapi o. Crédit Shop Africa epesi opportunité ya kosomba biloko ya ndako. Seigneur kan camarade nange komi grave. Yango toye vraiment epa na yo ko perdre epa na yo, ko plaider epa na yo. Yo kela e mawa mosne azolanda azopema te. Na senge epa na yo sale loro moko grand maître. Pardon grand maître sale loro moko. Pardon vraiment. Azakimia. Filmo eza kitoko. Filmo eza gu. Filmo eza lengo yo wapi. Namoni. Pardon. Yaya lukilanga solution grand maître. Pardon nazana kimiate. Na senyo pardon. Ils ont senga yo mwasi mosusu. Mwasi mosusu. Oui. Donc mais belanga ce problème. Ce qui ose mwasi mosusu te. O kozala kaka poursuivi na molima mwasi na yo. Tango esprit ya mwasi na zo telengana. Il faut mwasi mosuaya. Pour que milimu ya basi mibale ebunda. Pour yo soit kimia. Alors kende Jean mwasi bala à l'immédiat. Koti katante peto sabalo na lobi na yo. Naebi ke alimbisa ngai. Esprit limbisaka te. Yo kende kaka sala na lobi. Naebisaka papa na biso. Pour na esprit à mwasi na ye se calmer. Il faut abala mwasi mosusu. Filmo eza kitoko. Filmo eza gu. Filmo eza lengo yo wapi. Bapara ya mwasi ya kufa. Bango yo baye. Bovanda. Toye apoto mona mwana biso. Oui. Nalobi akufaki. Toko boko mona ete. Toye kozwa batu ba mema nzoto na ye pesa biso mwana biso mama. Et kozala manque de respect ke na pesa bino mwana na bino sake ngamu ba na kunda ye. Papa to na poso kunda ye te. Pesa biso nzoto mwana biso moto kende ko kunda mama. Tolobi pesa biso nzoto mwana to kende ko kunda. Azala ba parents. Abime linga na butu. Pe ayebisi ngai ke na yebisa o libéré yebube osali mwana biso nini. O sali mwana biso nini yebisa nga. Eza ndoto. Ndoto eza réalité te. Ce que l'autre ndoto ke mwana bimelio azo biso ke on. Papa, olingolo ba ke ndoto ngeza ba aventure. Yo zo ndoto ba aventure. Kala. Wana nini? Nalobi yo esengelo lo ba vérité esiko osali mwana ngai osali nini yebisa ngai
Oui, naïbe toza kotomboka. Mais s'il vous plaît, zala kimia toute solution. Et boube na lobi pesa biso nzoto ya mwana ngai. Naza na posa na kunda ye ngai moko naza na bozwi na nga. Naza na bato. Est-ce que moninga zangi moto tope bakoki ya kokunda mwana ngai? Non. Et boube na lobi boye. Na sale lokote mama. Mwasi na nga kufi. Naza prêt. Na kunda mwasi na nga na honneur. Et bon, yo po ozoloba te. Ozoloba te makambo zobo ya zoloba. Yo tona posa 2 jours to pesi yo. O pesa ndoto mwana biso. Tona posa biso moto kunda ye. To lingi te yo kundela biso ye. Awa ba para ya mwana mwasi bayaka. Kosenga ndoto ya mwana na bango ebube atie na morgue. Bango moko bakunda ye. Ebube alobaka lobi aza mwasi na ngai. Esengeli ngai moko na kunda ye na honneur. Mama ebisaka ebube. Mwana na biso abimeli ngai na ndoto. Ayebisi ngai o libéré ye place yo tia ye. Ebube alobaka ezaka ka ndoto. Bapesaki ebube condition abala mwasi mosusu pona kokimisa esprit ya mwasi na ye. Yeyo ndako oyo eza vraiment royaume. Oyo penda ndako ya roi. Oui, yon des princesses, yon des reines. Donc ovanda aka yomoko. Oui. Donc tango depuis mos na kufa na fanda kanga moko. Aibisi nouveau chéri na ye ke mos na ya kufa. Basi babanga rate. Mwasi akufi na ndako wana na comprendre. Mais koyemba te naza siko awa. Koyemba te pardon na linyoka ndingoza. Kotika nanga combien de temps? Po na libela na kotika na yo. Pero motabolingo makasi. Alors chambre za wapi? Fidèle story. Chambre za likolo. Ok. Quelle magnifique. Boretonda evimba. Openda remplacer moi sinangai. Crédit Shop Africa. Et puis ba Congolais, ba Congolaise, opportunité à stabiliser pour na kosomba biloko ya ndako boye, ba télévision, ba radio, ba kiti ba salon boye, benga Crédit Shop Africa, naza vraiment contact ke OCP na biloko oyo. Oui, mais nazo préféré mikolo nyonso olamba boye, surtout fufu. Ponda madesu, c'est bien. Olinga oui na linga fufu na ponda madesu. Et ça la nga bien. Fufu na ponda madesu tiembi sa kauka. Awebi na lia kango penda nazo lembo la misapi. Oko ndima ko tutoka zati mwana bébé. Surtout ceux qui olambe lingango. Eko sala kutu na melana sani. Donc mekanano. Et en plus kobo sanate. Moi pilipili pilipili ocha pembeni kobo sana pete moi celle de table zala elba kisama na champagne ibubi abuta golia ibuba lela golia oyoki yango moi ça sentaka quelque chose ni nango na yoki na ti loko moko zo ninga na kuna kota cuisine non eloko te mango ya tuna kiteke ndako eza ndako ya maka akotaka abimaka ndenge alingi ayokaka bruit akoti na kati ya cuisine amoni biloko ya kopanza na basana mbele kote ndeko na ngai ya mwasi ava ya kosangage na barelation luka oyeba origine ya moto oza kosangage na ye tika eke nzambe alola aoriente yo na esika ya malamu ndeko na biso oyo aye kokota na libala libala oyo
baboma mwana mwasi mpona mbongo lelo ya ye eske akovivre nini akomona awa nini amona osomona reche mifungoli nana akangaki yango mifungoli biloko ezotoka merci na bafidedien mpe bafidedien nyonso to ya Brazzaville chéri ese ofungolaki cuisinière oui nafungolaki oui mais nazalaki awa ovandi awa olongo awa te namoni mpasi yoke na cuisine te oui je pense qu'il nakendaki d'accord bongo basana mbele balute panzani oto panzango bongo donc koki kozala eza renversé donc kanisa kaka peut-être osalaki yango bosami donc je crois que ezala mutu moko te aza na kati ya ndako oyo biso tovanda yo sa makambo kuna ponga moko natikaki cuisine nakangi cuisine natiaki basani na sika ya bien tika bongo oza mutu azuwa oza vraiment mutu azuwa makasi mutu moko te akokoza na kati ya ndako oyo soki yo te eza kaka yo na ngai d'accord Crédit Shop Africa solution pona makambo ya kostabiliser bandako na bino Crédit Shop Africa epesi ba partenaire ba cliente na yo opportunité ya kosomba biloko ya ndako na crédit amaka pe atika te amaka kende tikanga tranquille tikanga kimia pardon nabongisaki ezala bongo te nabomaki yo te ndimela ngai ya maka kota mpe mama azoyoka nabondeli yo amaka nabondeli yo amaka tikanga kobomanga te amaka nabomaki yo te ezalaki volonté na nga te moninga nde akosaki ngai mpo nakoba na bozwi koto mpe mama azoyoka filme oyo ekomi kitoko bafidedien filme ekomi gu amaka pardon kosalanga mabe te kobomanga te pardon nabondeli yo amaka pardon filme oyo eza kitoko mpe gu naboni mwa vision moko ya mabe mwa force moko ya mabe etelemeli nga nabombi yo na makila na Yesu eloko moko te kotelemela yo oyo kotelemela contre yo ezanéanti ta papa azotala ye Jésus aza mpo na yo ndako eza ndako ya Jésus mama soko oyebaki moto oyo ozosambelela Jésus mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo sabiso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là, reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa
dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour na spot publicité et à qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé-Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez une maison. Vous avez une entreprise. Vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour na kosala, base na yo honneur, base image, balobela, activité na yo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa numéro 14. Référence entrée quartier 1 Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Film oyo ete ayo ndeko na ngai mwasi film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali Fidèle Story toza pe tokozala toujours wana bafidélien na bafidélienne Fidèle Story yango yo bozotala to bozotala te boni yo nini yango il faut na tuno mituna naza mituna fanda wana Crédit Shop Africa opesi opportunité na ba client na ye ya kotambola na transport en crédit
est-ce que ça le moko zo ebisanga te yebisanga yi le moko est-ce que ça na bunguya moko ya mabe na kata ndako oyo oyo soko ko yebisanga vérité te nazo comprendre te na yebite ni ngo ezoleka yebisanga vérité bube na komba nzambe na ye atalanga na yo nazo biso vérité ezaka vérité tokoki continuer à vivre na kobanga boye te non il faut tosala eloko moko mpona kokanga baesprit oyo etika fidèle d'histoire mama na biso akendaka kozwa paster aya kosambela est-ce que mamo ayebi eke bube azali moto ya bakisi est-ce que bube akoautorize paster asambela na ndako oyo est-ce que mwasi oyo azoluka baproblème to te tension bube ayaka ebube akosala nini paster azoteya azodelivre nini yango ezomarche te awa ale botika buzoba wana nabengi paster Ezekiel aya kosambela mpona biso akoki kosambela mpona ngai tasambela mpona yo mais tozalaki na besoin edi ya paster te po babini nango mwana ngai problème nini naye kaka juste kosambela ndako ono eza na funguya moko ya mabe ezotambola awa donc ngai ndozobenga mwana ngai ndozobenga mwana age na nga non chéri azoloba na mwana ya molimo donc ngai mwana ya molimo donc age nini aza nango ya molimo mpo abenga ngai mwana ngai donc soki nabengi yo mwana eza nango ndenge ya molimo tala zobazoba oyo tala robe oyo ya pembe oyo donc na age na yo ozobenga nga mwana ale bima alibima ozala wana alibima zamba pambola yo apambola yo moko apinir nde yo aikende bima kende ozobenga nga mwana na age nanga zoba yaka susu awa na kata yo mutu na age no ozobenga nga mwana bapaster bino mpe bopusa omona paster moko amwana moke ya jeune azobenga koko moko bomwana mon fils papa mais olobaki to na posa aide tobengi paster nakende na village nakokenda village nakoluka nanga moko aya nakomona Yesu na ndako nanga mpe esali nini différence eza nini na motu wana na marabu zwa marabu amonaka bien koyelanga bapaster te différence eza nini bapaster bafantire wana bêtise papa alobaka na ye bapaster ya bafantire vraiment oluka oke na village toke na yo na village toya na marabu filmo eza kitoko filmo eza gu bafidédia na bafidédiane nyonso fidèle histoire yango oyo bozotala to papa oka mbata ambata filimo eza kitoko filimo eza gu oyebi affaire yango eza bien signé en tout cas omérité contrat oyo eza ba millions de dollars donc nayebi ke kogere yango malamu vraiment nakosala yango nasigné wapi oui signé awa signé na place oyo papa alingaka signé amaka pele wana ye amaka azotika te signé awa moto nyonso ya luka kufa ya ndeko na yo ntango ozotala filme oyo nzambe alona trouble molimo na ye ndenge ya maka azotrouble tata oyo aboma ye mpo na kisi nasigné sikoyo nasigné awa nasigné awa papa aza mal à l'aise s'il te plaît amaka kende amaka oyo eza moma te naza ya mopaya kende nanu
amaka nalobi kende nanu bima balo bêtise nino siko bima transaction eza annulé nasalaka bafere na moto aliboma te moto anayete aza fu azoloba ye moko aza liboma siko oganye nini oganye nini ogate nga affaire oyo oyokanisi eke na okufa na yo nzela moko siko affaire oyo oganye nini ndenge akei oganye nini betisi nini boye oye na réussi kozwa mombali oyo contrat ya 50 millions de dollars oye mbala moko okei ye wana mpe akei donc nakoki jamais kotatola jamais nakobanga yo te sikoyo nakomomona sikoyo ke tokoyi bacamarade nakobanga yo su te ato ye ekosanga eloko te obebiselinga contrat oyo papa tombokelaka amaka alobi akobanga ye su te mpo na nini depuis naboma mosi na ngai naza na kimia te oza na kimia te mpo na nini tozwa richesse mpe connexion oza na nyonso oza na pouvoir oza na bagi napesa yo papa nasalelaki bagi nasaleli bagi akei te contraire azobetabetanga bambata jour wana kutwa ye afininga mosapi ya bagi kama monoko abangi na ye bagi te grand maître apesaki ye bage alobaki asalela bage akendaki aplike nguya ya bage amaka afini na mosapi ya bage zwa oyo zwa simba yango kende na ndako na yo bwaka yango partout mpe molimo ya mwana na mwasi na yo ekokende mosika bwaka mai oyo napesi yo na ndako mobimba soki osali yango te na butu ya lelo koyeba makambo ekomela yo kende bwaka mai wana grand maître apesaka ye mai abwaka na ndako na ye film oyo eza kitoko film oyo eza gu papa mpe azwaka mai bafide bien mbongakisa makambo okomi esclave oyo bato bakoloba osala yango nde okosala tika eke filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali contente na oyo oza nango tala bato ya mbongo oyo enviaka tala bato batambolaka na barange rover tala bato bakendaka Dubaï, Chine, Turquie, Tunisie, partout, États-Unis, akendaka Air France, komisango, logo la taxi, tala makambo ya monaka. Papa na biso a sacrifié moi sina ye, mais aza susu na kimia te. Film oyo eza kitoko, film oyo eza goût, ba fidediana, ba fidediane. Bozotala to bozotala te somba biloko ya ndako na Credit Shop Africa Credit Shop Africa ezwami na commune ya Kitambo avenue Maindombe numéro 26 direction Maison Mbungu benga bango na plus 243 84 70 14 447 amaka mpe azotika te mabe papa abwaki mai grand maître apesaki ye me ameka azoya kaka amaka alanda bango amaka alanda bango amaka alanda bango
Film eza kitoko. Moi c'est pas tournaka na idée qui azo simba mobali. Est-ce qu'il kola muka? Attention. T'as les cigares maka. Amemi bango. Chérie. Fidèle d'histoire. Pour la cause de l'intégralité de film Nabiso, abonnez-vous massivement na Fidèle du Mauvais TV, chaîne YouTube du moment. Banda konyoso mikolo bazala ko s'abonner na Fidèle du Mauvais TV. Ba jeune fille ya bien, ba garçon ya bien, surtout na Congo Brazzaville na Luanda, bango nyonso baza ko s'abonner na Fidèle du Mauvais TV pour na kolanda ba film oyo ya kitoko boye. Fidèle d'histoire toza pe to kozala toujours avec moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe. Allô Collins. Pardon vraiment. Est-ce que nakoyi komona yo? Problème ezate, mais nazo comprendre ni nezo marcher na ndako na ngai. Nazo bateni nezo leka. Naza pe la sécurité te pa na awa. D'accord. Na cause la wane pa na yo kala mingi te. Maman abenga Collins na kuta na ibube po na yo. Grâce na yo nde na kuta na ibube yango na ndimaka kobala ye. Mais depuis na koti na ndako ibube na azana kimia te. Façon ya makambo na zomona kuna eza inacceptable. Depuis combien de temps zomona makambo mikolo nyonso na ebisa yo Europe mate ozomona bato ozomona bandoto ya grave eza ke tolalaki na ndako to se retrouver na libanda na makadam. Donc nazo comprendre te. Nazo comprendre te. Ayebisanga babiloko ya bongo te, bien sûr. Akoyebiso te. Azondi makoute ki na ma pasteur na kati na pas trouver solution. Azoboya pasteur. Oui, na mimi pasteur. Aboya bengani pasteur. Oh, jamais comme ma pasteur. Pasteur osala nini kuna, hein? Maman zoeba te ke motamema papa na loge yeyo. Tikanga na kosola na ebube. To bani to kosala. To ko trouver solution. En attendant, nazo senga ke o kita ozala calme. Collins. Eza lokuta te. Eza ne loko moko eza nda kwa nezo marché te. Eza ne loko moko te. O pnezo simba kuna. Tozo vivre na monstre na kata ndaku. Oui, toko ye bani toko sala. Ça va. Na kosola na yi. Ok. Zala kimia. Zala kimia. Na kosola na ye toko trouver solution. Toko sala en sorte que kimia kota. Ezala vraiment bongo. Nazala kimia te. Vraiment na peso confiance. Oui, zala kimia zonga na ndako na yo. Oui. Merci beaucoup. Bien. Fidèle d'histoire. Maman na biso azonga ka epa camarade. Oyo nanzela na yende akutana kana ebube apesa ye rapport alobi ndako kimia ezate. Depuis na bala na kota na ndako ya ebube ezata na butu moko te na la na kimia. Nyonso ba problème mystique ezotambola na ndako na memi e pasteur ebube abengani pasteur nini nango ezomarche te na ebube nayebi te. Na mbozomona ke oyebi eloko moko oyo ozobomba mpo na ebube na bolingo ya nzambe ndenge nini yo kokanisela ngaka mabe mosi na ngai makambo ya ebube nakoyeba ndenge nini nga mosi na ye kopesaka rapport so nakoyeba ngo ndeni ese ngai naza prophète
nalobi te ke oza prophète mais nalobi ke aza ami na yo oza prêt ya koyeba makambo nyonso to eza mpona ebube surtout eza basi yokala makambo na yo donc azali kopesa rapport ya mwasi eza rapport ya mwasi te ezaka rapport makambo na bango na ndako yo nde oza moto azwa makasi nayebi okanisaka ke eza basi eza basi te boye kozala nini moto azwa pardon apesanga nona lia mama alobi yokanisi eza nini ezaka basi mama yeyo après avoir kokende kopesa rapport epai ya camarade ebube tomoni mama na kati ya garderobe ke alingi akangamisaka azonga nini yango alingi asala estce alingi azwa mbongo ya ebube akima bafidedien na bafidedienne nyonso fidèle histoire yango oyo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Maman asimbaka photo ya ebube na maka azosala na photo yango nini makanisi nini oyo mama na biso akomi nango ndi nango ebisi Collins nayebisi makambo ezoderange ngai nazo prévenir yo koloba te makambo na ngai na individu correction moko Collins aza koni na famille oyo aza nkoni te aza kama na yo kende sipe pa na ye tikanga kimia oyebi ozobomba eloko moko eza eloko moko ozoyebisanga te esengeli na yeba eloko wana mpe na koyeba yango eyindi yebeba tata oyo depa boma maka aza na kimia te film na oyo ete ya bato nyonso bakendaka kosimba kisi ya mbongo bato nyonso baza bato ya kolia te okolia moto ya kozangisa pongi okolia moto ya kozangisa okimia ebube aliaka amaka amaka molimo na eza forte yango oyo ezotika te ezopema te amaka landa bango amaka landa bango amaka yeyo ayaka amonaka mwasi alali na mbeto amaka akosala ye nini bafiledia bosambela amaka asala mwana mwasi oyo problème te je crois que mwana mwasi oyo aza na ye innocente andimaki te kaka bolingo amaka yeyo napesaki ye nyonso abaluki contre ngai amaka azwi vi na nga pour ke akoma na bozwi na kovange amaka na kovange yo oza no innocente na kosala mabe te kobanga te naza te awa mpo na yo amaka abimelaka mwana mwasi na nzela ya ndoto koyebisa ye ke yo oza na yo innocente mobali wana nazwaka ye mécanicien na pasi alalaka na mutuka famille nanga kutu baboya mama nanga banda kolinga te na début me napesaki ye bolingo nasali nyonso me andimi asakrifie nga na kisi ya mbongo kobanga na yo te naza awa mpo na yo te me naza awa mpo na venger est-ce que nayoki mongongo moko ezoloba na ngai fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville fidèle d'histoire partout bafidédien na bafidédienne nyonso fidèle d'histoire yango yo
bozotala to bozotala te obomi mwasi na nga naboma mwasi na yo te soki omemaki nga na temple na bino na te mwasi na nga akufa te tala yo oza ingrat obuki oyo elonaki namemaki yo kuna okomi na mbongo okomi na bozwi sikoyo ozobisaka na bomi mwasi na yo nayoki ke ozoyebi olobake mbali na nga boma maka wi aboma mwa mbali na nga sheri koyoka ye te mwa mbali akomi liboma yebisa verité na mwasi na yo ayebisa yo verité source ya bozwi na ye verité nini akaloba azalaka na kati ya groupe occultiste amemanga initianga tala nzete na bango yango oyo lelo vérité bimi chérie est-ce que c'est vrai donc yo za moto bakisi chérie yoka ngai nayebiso mpona mbala suka mwa mbala oyo akomi na problème na mutu kolanda te yebisa mwasi na yo vérité d'accord tuna ye mpona nini abimaka na yo te mpo nini bolalaka ensemble te tuna ye pourquoi mpona nini azalaka na bana mibali alalaka na bana mibali yango boni abimaka na yo te yebisa mwasi na vérité donc makambo nazoloka eza nini donc makambo na biso ya famille sikoyo oyoka ngai okoyoka ye te soki oyoki ye etali yo makamba nakoyoka ye mpo makambo azoloba eza vérité loba prouvenga ke makambo azoloba eza asolo te prouvenga makambo azoloba eza asolo te ebube olingi obebisa foye na ngai libala na nga obebisa yango na etika nayebisa yo ekomarche te tanki amaka azotikanga kimia te yo mpo kozala na kimia te mpo yo moto initiaki nga eyindi awa initiateur na initie babebani film oyo eza kitoko film oyo eza gu chéri vérité eyebani eke abimaka na mwasi na ye te abimaka na bapede nalembi pardon olingi nakufa obe ndenge nini papa nalembi nazomona makambo nazotrouve solution olingi te oh tosala ndenge nini sikoyo ozolingi otika nga moko nakotika oyo moko eza ndako na yo olingi solution te nabemi paster olingi te d'accord sikoyo obenga paster na ya aya mpo na délivrance naza prêt pardon ekosimba su te ekosimba te nakei tikala yo moko pardon akotika nga te papa alobaka naza prêt kokende boye te amaka mpe azopema te naza na kimia te olingi nini okozwanga te na batami na makila na yesu okozwanga te kanga munoko na makila na yesu ozoloba yesu moninga na yo lelo vi na yo ezosukawa tampe na yo yango na pandi papa alobaka naza couvert na makila na yesu amaka yebisaka ekanga munoko yesu amoninga na yo te yesu oyo azaka nzambe ya bolingo na banganga babela yesu okota te nalingi namona archevêque oza autorisé te akota awa mpo na nini naza membre awa archevêque aza posa omona moto sikoyo naza ebube naza ya posa ya lisuni urgent archevêque aboyaki okota awa otangaki kombo ya jésus atangaki kombo ya jésus archevêque alobi akota te ebube atangi kombo ya jésus kombo na yesu kombo ye kombo na nguya kombo ya yesu oyo eningisaka temple eningisaka baarme na bango epikolaka misisa nzambe alola abomba yo
Seul Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des pasteurs, Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, Abat Larayo, film eza kitoko, film oyo eza goût, film oyo eza elengo yo wapi, Fidèle d'Historie na Kinshasa, Fidèle d'Historie na Brazzaville, Fidèle d'Historie partout, avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle di Motonzambe, l'artiste cinéaste, l'écran manager, la star du moment, comment responsable stabiliser ndako na yo, somba biloko ya ndako na moins cher na Crédit Shop Africa. Crédit Shop Africa epesi opportunité ozana mbongo ya kokokate pona kosomba biloko ya ndako ndeko na ngai yaka na Crédit Shop Africa kobanda kopesa mbongo ndambu ti mbongo na ye kokoka ozwi eloko na yo epesi pe lisusu opportunité na yo moto oyo obandi deja kopesa mbongo ndambu lokola client ya Crédit Shop Africa olia na bar na restaurant ya crédit o mata transport ya crédit na oki kozaki na temple oui bien sûr na kene pona mon archevêque grand maître alobi akoya na ngongo esengeli. Oui merci. Est-ce que vous allez bien? Papa ata téléphone na pamba zobanga ndao na ye moko ndao na ye moko étage ya ye moko bakiti ya ye moko tala ndenge nini ndeko na ngai vi oyo oza koenvie okoma moto ya mbongo oyo bango bazalaka na baétage baza na barange rover tala vi bamenaka ndako ya luxe oyo olulaka étage oyo olulaka etonda bakaro ndako wana eza kitoko papa wana aza na bozwi tala makambo papa amonaka na kati ya ndako wana tika ete nzambe ya lola le Dieu tout puissant asunga yo nzambe oyo atalaka ka ya baorphelin ya baveuve atalaka na yo de quoi sert ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali oganye biloko nyonso ya mokili pe operdre molimo na yo tala papa na biso yeyo andimi kosakrifie mwasi oyo alokota ye na garage à cause ya kisi à cause ya influence tala lelo oyo molimo ya mwasi ezangisi ye kimia papa aza na bozwi aza na barange rover aza na bacontrat par-ci par-là mais papa azangi kimia la paix est-ce que oyo eza ndoto donc c'est comme si moi ça m'a vraiment accueilli. Oui c'est vrai nazoteka ndako na ngai okosomba ona combien olingo somba ona combien 25 millions est-ce que nazoteka ndako na ngai na 25 millions soko olingo somba te talinga te boni boko kolobisanga ebele boye amaka yeyo amaka mbambo wapi amaka landa bango papa soka décision ateka ndako akima ndako na ye moko ndako na ye moko ekomeli ye monene Fidèle d'Historie ndeko na biso ya Martina Lola ame na ye ekangamaki na serment mpe mikolo na ye suki awa
pe mission na ye ekomi na suka, nzela na ye ekomi invisible, mabele ezala du mpo na yo, ozalaki prêté capable ya kosala musala, opesaki sacrifice oyo ezalaki difficile mpona koréjouir na bozwi na yo, eza faute na biso te, osimbaki nde molimo oyo esengeli basimba te. Même grand maître azo reconnaître ke eza na milimo oyo basimbaka te. Ndeko na ngai ya mwasi, yo molimo oyo bakosimba jamais. Yo moto ozolanda filme oyo tika eke nzambe ya lola Jésus Christ de Nazareth, le Dieu motema ebimaka. Somba biloko ya ndako na Credit Shop Africa, ostabilize ndako na yo. Ndeko na biso yeyo akufaka, bazwaka motema na ye, grand maître alobaka, azalaki prêté ya kodemere na kati ya temple, apesaki sacrifice ya mabe, sacrifice oyo ezalaki plus dur mpo na ye pour que a survivre. Merci na ba fidèles, merci na ba fidèles nyonso, fidèle histoire yango yo bozotala to, bozotala te, film na biso esuki awa, film oyo ete ndeko na nga moko eke vie ya mbongo ya presse eza mabe.